Bonjour, 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 mbote, 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 bandeko nanga, mes bien-aimés dans le Seigneur, na pesi biso mbote, na kombo na Yesu Christ, mokonzi pe mobikisi na biso. Nazane sengo bandeko nanga ya omemela bino message o mnene papa pesi biso par rapport ya ba nyongo, par rapport ya ba facture non payée, par rapport ya ba commande, bato basala ba commande na ba kombo ya lokuta, nzamba meminga kolakisanga bato wana mi bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est grave, nzamba zo benga biso, tocha ordre na makambo wana nyonso, to se repentir na makambo wana, c'est vrai na moni yango, batu bazali ya kokangama, batu bazali jugé et condamné likolo ya ba facture non payée, ndenge na uti koloba. Nzambe azwa lokumu po alakisi biso bato tozana na bomoi. Avant jugement na ye, nzambe alakisi biso makambo wana meminga ikolakisanga pona memela bino révélation oyo. Et puis pona bimisa bino mes bien-aimés dans le Seigneur na problème oyo. Nzambe apesi ngai solution. O na memeli bino lelo. Nzambe apesi nga solution bolanda tina suka message oyo. Eko sunga yo lelo nzambe aza malamu asali yango nanga. Na vivre yango naza témoignage vivante. Yango na elibino révélation oyo. Tata azwa loku mutika pambola bino, mes bien-aimés dans le Seigneur, bande konangai, oyo, bozalelo kolanda message oyo, tata pesi biso bonne santé, a bombi biso tozana bomo yango tozo zwa grâce oyo lelo, mingi, ngai bazwango, bazali lelo ya kokangama, ndenge na uti koloba. Biso tozwi grâce oyo, tolanda message oyo, tika tata pambola bino bande konanga, obo soutenir nga na musala oyo, tika tata azwa lokumu pona santé na biso, pona oya bombeli biso ya kitoko ezo ya makambo oyo ezo salama wi, pasi ezali ekoya ya makasi, mabe ekoya ebele, mena sima ya mabe wane bombani gloire ya Nzambe. Nzambe na biso asi apesi biso gloire. Donc voilà, nazo pesa message oyo Nzambe apesi ngai ndenga lakiseli ngai yango. Mais avant to kota, to tika mama oyo na maboko ya tata Nzambe. Po abatela biso, a protéger nga na memi message na bino, mes bien-aimés dans le Seigneur oyo okolanda message oyo. To bondeli na kombo na Yesu mokonzi. Tata tozongisi lokumu epai na yo, ozali malamu papa. To tiki mama na maboko na yo. Papa osunga ngai, obatela ngai ya ko délivrer message oyo ndenge yo peseli yango. Papa olobi alakela mama be, oyo azoya na miso ya peuple na ye, na kombo na ye pendant que atindi ete. Papa merci po tindi ngai, po poni ngai, osali nga instrument na yo pona mema message oyo, na matoi ya bana na yo po délivrer bango, po ba mettre yango en pratique, po ba bika na jugement na yo. Tika ozwa lokumu, obatela bana na nyonso bakolanda message oyo esika nyonso bazali partout dans le monde, obatela bango, ozalana bango, opesa bango discernement ya parole, opesa bango discernement ya makambo zoloba, ba discerner yango, basala oyo yo lingi basala, puisque le Saint-Esprit est là pour témoigner. Molimo no ezali pona komema message moko epona ko convaincre, c'est ton esprit qui convainc tes enfants. Ezana makasi na ngate mezana makasi ya molimo na yo. Tika ozwa lokumu tata na kombo na Yesu Christ, batela bana na yo pe pambola bango sika nyonso bazali, o nyonso azana malade, o nyonso azana problème, o nyonso azaki na problème ya banyongo azali akokaki kobima nango te papa. Tika kombo na wezo lokumu po lelo pesi solution. Assister ba o bazana volonté papa o bayokeli yo bimisa bango na problème oyo, bimisa bango na banyongo, sunga bango na ko découvrir code oyo pesi biso na kombo na Yesu Christ. Amen. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Papa pesinga message on nazo kota nango sikoyo pona yebisa biso eza vraiment moulayi et eza de toute façon eza vaste. Eza vraiment vaste, mais nazo pesa l'essentiel par rapport à temps na biso. Na yebi ke molimo nzamba osala biso grâce po to soso la makambo nini oyo papa a yebisi biso awa. Voilà. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur na lalaki message moko kaka oyo nzambe a confirmé nga yango. A pesa ki ngango pendant que nazo préparer yango aye ko insister. Insister parce qu'il y a une raison. Si nzambe besoin insister, c'est parce qu'il y a une raison valable. Comprendre.
Donc nzambe apesa un message oyo ezalaki le 30 septembre, ezalaki na fin septembre. Nzambe apesi nga message oyo nalalaki namoni nini? Namoni mbala moko likolo ebandi ko changer na ndoto, likolo ebandi ko changer. Ndenge penza namonelaki pe ndenge nakomelaki, namoni likolo ekomi ko obscurcir. Na tangango ndenge penza makomi elobi, puisque ezali message oyo nzambe apesi nga eza na kati ya makomi, ezali accomplissement ya Joël 3. Message oyo nzambe apesi nga eza accomplissement ya Joël 3. Namoni boye, j'ai rêvé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats et les cieux s'ébranlèrent. Wana eza ndenge makomi penza ebisi biso eza ndenge namonaki. Ndenge namonaki na ndoto. Donc likolo soki bato basosoli bien te, donc namoni likolo ko changer. Moye limwe mbala moko likolo ekomi mulili butu. Mbala moko soleil na lune et retirer lumière nango. Likolo ekomi mbala moko sombre. Ekomi mbala moko mulili. Et mbala moko lokola likolo ekwei na moni mbala moko elongi. Na moni elongi ya Yesu ko apparaître. Donc na moni nzambe, mwana nzambe koya ko kita et directement l'air ya za koya pendant que biloko wana nyonso ezosala dans le ciel. Ye azokita mbala moko namoni bato bazosaligner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Namoni bato bazosaligner, tango bato bazosaligner bazo se rassembler, mes bien-aimés dans le Seigneur. Eloko nzambe alingaki namona, eloko ekamwisinga ezaki bato nyonso oyo nga namonaki, mes bien-aimés dans le Seigneur, bazalaki na ba papier ekangi bango na maboko, ekangi bango na nzoto, ekole bango na banzoto na bango. Ba papier wana sikoyo nyonso nga namonaki na bi o ba papier nini nzambe abendi miso nanga kotala, c'était tous des factures. Ezaki ba facture, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nakamwe na comprenaki te, mais pourquoi ba facture? Bazali na ba facture, ba papier kangi nyonso kangaki bango na ezalaki ba facture non payé, ba biloko mususu ba commanda non payé. Donc nyonso tu wana ba crédit non payé, biloko nyonso ba nyongo nyonso o ba futati o ba salelaki, ba futaki te ekangami bango na nzoto. Bazo kende nango vers Nzambe, mwana Nzambe, po mwana Nzambe, archange Congo, yende Yesu Christu, yende mutaosa jugement. Donc o Nzambe alakisaki nga ezalaki jugement ya ba facture na domaine wana kaka. Nzambe alakisaki nga domaine ya facture, puisque alakisaki nga mususu na partageaki yango, mais o eza domaine ya facture. C'est ce qui en est pour na bateau bazan na ba facture, ba futaka te, ba négligeaka ba facture, ba commanda biloko na ba catalogue, na yebi ba catalogue ezalaka ebele ba redoute, ba Neckerman, nga na yebi ke ba te bele ba commanda biloko na ba kombo kutu ya lokuta. Bazala nango na bandako na bango, peut-être bazala nango na bandako na bango, peut-être basalaka yango ti lelo po nzambe alobaka pamba te. Bato wana nyonso baza condamné, bato wana nyonso jugement et condamné bango. Ndeko soki oza na biloko wana okozala disqualifié na jugement ya nzambe, okozala disqualifié, okomona gloire ya nzambe te, ekomema na prison ya banyongo ezali na moni yango. Prison ya banyongo na okoma na maloba ya nzambe oyo ezo atteste makambo nazoloba. Bato wana nyonso to bazaki kokende, nzambe alobi baza jugé et baza disqualifié, bake na prison ya bourreau na bango, bato oyo badefisa bango, bato oyo bata ba crédit, bato oyo bafuta ba facture te, ba néglige yango, bakufa mususu ndengwana. Et puis na jugement na ye, puisque na lobi bien ça accomplissement ya Joël 3, tokozala juger biso nyonso tout, et ba facture wana nyonso non payé et ko condamner biso. Donc tant nzambe alakisinga bongo na sutuki na pongi, c'était choquant. Donc ba facture
ka nde bato banéglige ba facture ka bato nde bazwa ba crédit afuti na ete na bakombo lokuta yoka place ememi bato yoka makambo ekomema bato po toza nanu vivant mais totika l'éternel te et jugement ya nzambe ezali koya oyo biso tokovivre yango na miso makambo oyo ya bafacture oyo ya bacrédit oyo ekokondane bato ebele. Nakumisi nzambe na tie message wana mpona préparer yango mpona pesa yango. Quelques jours après, 2 jours après, mes bien-aimés dans le Seigneur na lali nzambe azongi ko rappeler nga et ko insister. Ezaki une semaine après, ezaki le 7 octobre. Le 7 octobre, nzambe azolakisa nga nini. Na lali na bandi koyoka nzamba bandi koloba na nga na matoi azoloba na nga nini nzambe abandi ko insista bandi koloba na ngai batu na telema na yebisa batu nyonso tu oyo bazwa banyongo ya ba catalogue na ba faux kombo ba facture o ba négligea o ba futa te mabe o eza koya po mabe zoya na bai na nzamba pesinga ba message o na eza on dirait 4 messages mais na kosala ngo en 2 vidéos mabe o ekoya batu wana bakokota donc batu wana baza sacrifice ya makambo wana bakokota bakokufa na mabe oyo eza koya mabe zoya wapi na baki yango mabe za malamu na monde entier mais papa salibiso ngolu ndenga lobi na Joël 3 akobatela bana na ye ndenga lobi na Esaïe 14 na pesaki message wana eza na jugement ekoya eza na rétablissement na mboka na biso. Alors nzambe a insisté lobi na nga telema yebisa bana na ngai ba régler makambo wana ba bima na makambo wana ba longwa na banyongo ba defa lisusu te bo defa lisusu te to defa lisusu te et to régler oyo tokoki ko régler et oyo azwa biloko mususu par exemple na ba catalogue wana ya kala na ba kombo ya lokuta répands-toi kende liboso ya nzambe yebisa ye oyo yo salaki akoyoka yo o se repentir na mabe na nzambe aza na besoin ya ba repentance wana po abundela biso po makambo wana ekondane bana na ye e nzambe alobi na ngai na suka ya kopesa bango message pesa bango code yebisa bango ndenge nini bakobima ndenge nini tokosala po tobima na banyongo wana ndenge nini tokolonga banyongo wana ndenge nini banyongo wana ekokweya puisque derrière banyongo wana mes bien-aimés dans le Seigneur ezali na molimo c'est un esprit ya ba dette ya kozana bolembu ozana facture moko ya 1 euro ekomi 100 euros eloko moko ya moke ezalaki 30 euros ekomi 800 euros ezana milimo na nsima oyo batravaillaka na baboîte aux lettres na biso pendant que olali bazo travailler boîte aux lettres no po bapesa o bolembu po bapesa o bolembu futaka ba facture te yo ozo comprendre eloko ezalika 1 euro il fallait qu'on a foutu en dernier comme sur 1000 euros. Tant que comme 1000 euros et comme il y a problème, bah comme bengiso comme ba huissier et comme ba tribunal et comme même combo na ba salir yo combo na les affiché et ça travailler na moni yango na moni nzambe ko fungola nga misu batu na boîte aux lettres nanga. Wana eza témoignage nanga moko j'ai vécu ça et nzamba bimisanga na makambo wana. Tant nzamba benginga première année deuxième année on a osali la nzambe nzamba la kisanga code oyo na obetela bino témoignage na ngai mais na lingi bo sosola bozwa oyo nzamba pesi biso lelo tangu nzamba yebisinga bongo pour la deuxième fois na comprendre que nzamba a insisté alobi na ngana pesa message wana par rapport à makambo ezali koya na lobaki nzamba yebisinga na décembre ti décembre toleka na mabete toleka na mabete tosilisa nyonso e nzamba pesinga ndenge nini il faut kobima nango
nzambe na biso azwa lokumu nazopesa biso code nini nzambe apesi nga nazososolisa biso mwa moke mwa mbangu mpo to comprendre eloko nini mpo toyeba ekoki komema mutu na baniongo eloko nini ekokotisa mutu na badete na babolembu napesi deja exemple moko milimo mabe bazopesa bolembu ofuta bafacture te ozwaka biloko eza nini ezali ekokozala balien mpe balien famille ekozala balien oui ekozala désobéissance ozokamaka nzambe azobano te ozoka saint esprit tosalaka kaka na ndenge nao ekozala convoitise lokoso omoni mutu asali boye asombi boye yo mpo olingi osomba omoni mutu alati boye yo mpo olingi olata omoni moninga asombi voiture moko yo mpo olingi osomba voiture wana lokoso convoitise ememi yo na baniongo eza milimo ce sont des mauvais esprits ekoki kozala négligence ndenge na otoloba négligence mais négligence wana eza dû à quoi ekozala manipuler na milimo mabe sikoyo nzambe apesi biso nini tosala avant nakota na nini tosala nzambe azolakisa biso clairement que prison ya baniongo ezalaka nazopesa biso livre ya 2 rois na livre ya 2 rois na verset 4 ezoyebisa biso natangi na kombo na Yesu. Une femme de fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Il craignait l'Éternel, mais le créancier est venu, le créancier est venu prendre nos 2 enfants pour en faire ses esclaves. Pas comme ça, bango baumbu na ye. Likolo a nyongo. Nyongo mobali na ya zwaki, mobali na ya kufi. Créancier atikali na sima. Aye kozwa bana na ye na amema bango na boumbu. Po ba futa nyongo a papa na bango. Bota ndenge nyongo ekendaka. De génération en génération. Nyongo ezalaki ya papa komi ya mwane, longo na mwane komi ya koko komi. Ti na 4e génération, nyongo wane zolanda. Ce sont des esprits, ce sont des réclamations. Et ça, réclamation. Yango na bi ba nyongo via ba nyongo, ce sont des réclamations. Sikoyo nzambe azoyebisa biso lisusu. Eloko nini esalaka mutu akota na ba nyongo ekoza la réclamation yoka eloko mususu ekoza la punition ya nzambe ye moko. Bible ezoyebisa biso boye. Na livre ya 2 rois. Na livre à 2 rois. Attendez. Voilà. Et je vais une femme. Puisque j'ai tout arrangé. Voilà la Bible, je vais na pesi biso exemple ya mwasi oyo bazwaki bana na ye. Bible ezoyebisa biso boye. Punition ya nzambe mususu ezali na livre ya Daniel 4. Toke na Daniel 4 na verset 18, tokiti 37, nga na zui 24, na zui na 4. Bible ezoyebisa biso boye. Roi Nabucodonosor azalaki kotosa nzambe te. Abengaki Daniel, azoki Daniel na service ne pour alimbolela kaye bandoto, mais il était têtu et il était orgueilleux. Bible dit que Daniel du roi Nabucodonosor azaki orgueilleux. Na orgueil wana azaki koyokela nzambe te, nzambe frappaki na malédiction. Nzambe apesaki message na Daniel ayebisa ye boye. Lokola aza orgueilleux, azobeta tolo, azolobake nyonso ngam na sali. Nyonso eza ya ngai, ngam na sali boye. C'est moi qui a dit, c'est moi qui a fait. Orgueil wana. Likolo ya orgueil na ye akokota zamba pendant 7 ans. Akolia matiti ya zamba, akokoma liboma nga nzambe, nzamba lobi ngai nzambe mutu na kosala ebongo. Po aza orgueil. Comme ça, tango akobima après 7 ans wana,
na malédiction wana ekopesa ye mayele. Et c'est ce qui est arrivé na roi Nebuchadnezzar. Akotaki nzamba kande nzamba alobaki ayokelaki mosali ya nzambe te. Yango foko yoka maloba o nzamba azotinda na basali na ye. Akotaki nzamba. Bible ezoyebisa biso lisusu ke Marie ndeko ya Aaron, ndeko ya Moïse, la sœur de Moïse, a été frappée na lèpre. Akotaki ndaku pendant 7 jours. Bandeko ton nazo loba nazo ba 7. Na ebite so to sosola. Nazo pesa chiffre 7 à chaque fois. Roi Nabuchodonosor akotaki zamba pendant 7 ans. Marie sœur ya Aaron akotaki sœur ya Moïse akotaki 7 jours na ndako po nzamba frappaki na lettre. Wana eza ba kanda ya nzambe. A frappé na nombre. Totanga on a livre ya nombre 12 na verset 13. Marie était frappée par une lèpre. Oh, nzambe moko mutabetaki. Ponini, po alobaki mabe ya Moïse, atongaki Moïse. Alobaki mabe ya Moïse, alors nzamba silikaki. Nzamba frappaki na lèpre. Il était frappé par la lèpre. Donc, wana ezali bilakeli ya nzambe moko. A partir ya kanda ya nzambe, okoki kokota zamba, okoki kobela liboma nzamba okoki ko retirer yo tundenga botolaki Nebuchadnezzar bomengo nyonso tout puisque nzambe moko mutapesa. So ninga botola boto. Yango ezali source ya pasi na yo ndeko. Tango mususu oka nzambe te, ozaki orgueilleux, ozoka makambo nzamba zoloba, ozo beta tolo, ozoba moi ngai nde mutu nazo sala, ngai nde mutu nazo loba, nzamba linga bongo te, il va tout te retirer. Asalaki yango na Nebuchadnezzar et puis to yebi ke nzamba sala ngona bato ebele. Manque d'obéissance. Manque ya obéissance na voix ya nzambe. Sikoyo na pesi selon maloba nzambe 2 passage oyo nzambe ye moko aza sima nango na oyo kokoza la réclamation eza makambo esalama pe salamaka eza vrai eza véridique. Moi j'ai vécu ça. Donc voilà, sikoyo nzambe azoyebisa biso boye, nzambe azoyebisa ngai nayebisa bino ndenge tokobima na makambo na pesi biso ba chiffre 7 so totangi ba passage oyo nyonso tokomona même ndenge awa Élisée azoloba na mwana mwasi moko, azoloba na mwasi moko ya mboka ne, azoloba bima sala mbangu bima na kati ya mboka oyo puisque j'ai tout arrangé pour na pesa bino na boyaki koluka mingi. Élisée azoloba na mwasi moko na mboka. Azoloba ne bima mbangu na mboka oyo. Voilà, eza na livre ya 2 rois, na livre ya 2 rois 8. Na nge totanga ba passage me bien aimé eko aider biso. Eko fungola biso miso na makambo na zoloba. Na livre ya 2 rois 8 na verset 1 à 2. Élisée dit à la femme, lève-toi, va-t'en d'ici, car l'Éternel fait venir la famine pendant 7 ans dans le pays. Azobane telema kima esiko longwa. Po nzamba azobenda famine awa. Nzamba azotinda pasi nesika oyo. Soko tikali awa okokufa na pasi o nzamba akotinda pasi wana famine wana misère wana eko durer 7 ans. Tokei susu na histoire o na oteki ko yebisa biso na livre ya Genèse 41, les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. 7 ans à misère, na 7 ans, il y a bénédiction. Pour nani le chiffre 7. Soto kei plus loin to remona ndenge nzamba zo ebisa Moïse, ndenge ni na ko sambelela batu, o bazaki frappé na lèpre. 7 fois batu azo ebisa azo pese ba mibeko spécifique, zwa mafuta. Tia esika ozo sambelela mutu. Balusa 7 fois le boko na yo 7. Pourquoi le chiffre 7? Mais bien aimé dans le sens parce que le chiffre 7 est un chiffre ya repos. Chiffre ya ko bimana likambo. Chiffre ya relâche. Tokei na Deutéronome. Tokei na livre Deutéronome. Deutéronome 28 na verset 15.
Nzamba zo ebisa biso boye. Nazwi dans Deutéronome 28, 6. Nzamba zo ebisa biso boye. Tokitia tatina 8. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul, Nzamba lobi, un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Bien-aimés dans le Seigneur, Nzamba zo senga biso to sala prière. Mutu nyonso oyo azana nyongo. Yokelanga makambo nazo loba. Ponga na sali yango. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ngai na pesaka salaire nanga complet na avocat. Avocat a réglé makambo na ngai ya ba facture o ezalaki débordé. Pourquoi? Puisque milimo wana nyonso nga na viva yango ya négligence ya ba facture. Yako somba pamba pamba. Dieu m'a délivré de la convoitise de la chair. Ko somba somba biloko pamba pamba. Tango so somba sans calcul, ti okobosa na ko sala biloko important, c'est ce que le diable fait. Na lala nzamba zo laksanga mutu. Alaksinge longa mutonga na ebi na butu ayaka na ye na boîte aux lettres nanga a manipuler mikanda nyonso to yokota na boîte nanga. Mais bien aimé dans le Seigneur na osala lem sous 3 jours 4 jours 5 jours na fungoli nanga boîte aux lettres te. Et pourtant batindelinga mikanda important kuna na kati pona fungola na tanga na régler yango. J'ai tout ce qu'il faut pour payer, mais nazo sa nango makambo ezangatina. Otiki makambo est important, ok na makambo ezangatina. Tangu nzamba bengi ngai. Tangu nzamba ye na vie nanga, Saint-Esprit eli kolo nanga. Nzamba délivraka ndambu te. Nzambe a délivraka mobimba. Soka délivrer ko délivrer na ba finance na yo, na santé na yo, na bana na yo. Nzamba salaka musala a moitié te. Na moni yango. Nzambe alobi na nga na deuxième année wa benga kinga alobi na ngai adasa comment mukanda na avocat wana oyo arégla makamno avocat wana oyo arégla kam eza ba avocat oyo comment on les appelle o basalaka akozwa okopesa ye salaire na yo na permission na yo moko a régler makambo na yo ti ya kozwa salaire na yo mobimba. J'ai oublié comment on les appelle. Bande robo sunganga na ba commentaire. Tangu boko melangai puisque na bosani kombo ya bato wana basaka musala wana. Ti akozwa salaire na nga ya zo pesanga salaire na nga soki ekoti ekepa na ye elekepa na c'est moi-même. Bota la degré ya manipulation ya bondoki. Ndeko soko za na makambo na yebisi yo lelo ndengo ko sala. Puisque ça a déjà duré 7 ans. Ça a déjà duré 7 jours. Et c'est l'équipe 7. Ce qui 7, chiffre 7 est l'équipe. Même ce qui est na moko, ozana kondima na makambo na zoloba. Nzamba ko futela obiloko nyonso na ko zongi sa vie na yo, bande ko vie ya kozana banyongo. Ya ko futa ba facture te, ya ko somba bisomba somba, eza vite. Eza prison. Eza motungisi na vie na yo. Eza na bandako wisi ayaka lelo ti lobi. Eza malédiction. Nzamba zo bimisa biso nango. Nzamba lobi na ngai na ndoto. Alobi na ngai koma mukanda na avocat na yebisa eko lingi lisusu a régler makambo na yo te. Puisque tu es libre, je t'ai affranchi. Azongisi la au salaire na yo. Na sutuki. Na zui. Na komi na sali ndenge nzamba lobaki na komi mikanda mais bien aimé dans le Seigneur na tindele avocat wana boyebi eloko avocat wana salaki avocat na boyi kotika alobi na nga non etikali susu quelques années ngai siko comme naza na confiance na nzambe na nga na insister abandi ko memanga gauche à droite nzamba faire comprendre ngai ke au monde ndenge za wana azui esengwa salaire na yo ndenge azo gérer yo. Ce n'est pas toi qui gères. Tellement, comment mukanda na juge, tu dois le porter. Nzamba lobi nanga bongo. Parce que Nzamba lobi, il y a les lois du pays que nous devons respecter. Na comment mukanda na juge, juge a salinini, juge mbalamoko. Tant on a commis mukanda wana. Comme Nzambe mtebse nga na sala bongo. Na sali prière nangai. Il y a 7 jours. Pona kwesa likambwana ndenge nzamba zoebisa Josué bosala tour ya mur ya Jéricho na 6 jours na 7e jour ekokweya chiffre 7 eza code ya délivrance mais bien aimé dans le Seigneur na sala
nasala prière wana eza na bato basala ba demande wana baboya kopesa bango mbongo na bango ba salaire na bango moko eza saisi tangu kaka juge amoni lettre na ngai mais bien aimé dans le Seigneur nzamba za na bomoi mbala moko juge a réponda ngai et umela te quelques jours eye na lettre ya juge akoma makambo nyonso avocat wana fo sala ayebisi azongisela nga salaire nanga asimba sous salaire nanga te et il fallait rembourser nga na mbongo avocat wana remboursa na salaire nanga na bambongo nanga nyonso puisque mbongo mosusu ekendaka na épargne. Il m'a tout remboursé. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelle grâce et quelle joie il y a qu'au vivre. Tu es bien, tu gères ton salaire. Ozo somba, biloko moko eza natina. De fois ota la salaire na yo oza neloko osala nango te ngana ndima ki yango te moi je vis ça. J'achète ce que je veux na tango oyo na lingi pe biloko moko oyo eza important, nécessaire. Nyonso azongisela ngai pe na mbongo oyo acheki ya kote nazomona mbongo ndenge ezokota na compte nanga et compte nanga ezali nazwa gérant oyo ya ba gérant Yesu Christu aza kobatela ba finance nanga ata un euro nanga moyibi akoyiba mote pona nini puisque j'ai fait l'offrande nga na lobi dimte dim ça existe na koti makambo dim te na lobi offrande o etushaka motema nanga ndenge nzamba lobi ndenge na lingi na salisaka batu oyo nzambe atia na nzela nanga oyo alakisanga ye moko mutagidanga lobi pesaka awa sungaka bango na ba orphelin et ça très important ko sunga bien aimé dans le Seigneur pour tango ekei bongo muto ko réclamer a ozwa problème na nzambe. Moutakosi mambongo na ote quand tu obéis. Deutéronome 28 et ebisi bisonin totanga Deutéronome 28 tobandi na verset 1. Nzamba zo ebisa biso boye. Nga na ju verset 11. Bible zo ebisa biso l'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles. Na bana na oba ko pambolama. Les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. L'Éternel t'ouvrira son bon sol, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Si koyo komi ko defa pona nini. Nzamba lobi tu seras la tête et non la queue. Okomi mukila ndenge nini. Soki ozo vivre bongo kembala moko na malédiction. Deutéronome 28. Toke na Deutéronome 28 to bandi na verset 15 et comme une malédiction. Donc aux alisu na kati ya bénédiction to comme na malédiction. Soko defaka. Ba bamba yo na kombo. Ya bi defa. Omona ka salaire na yo te. Baza ko lia ngona basote. Oso comprendre te. So ka ke kotie l'équiboé. Mais bien aimé dans le Seigneur ma témoignage belé pour na makambo finance. Na repesa bino ba technique na relaxa bino ndeba ba même bandoki basala. Po bazwa mbongo na biso. Ezo le kaneti na pompe essence nzamba sala kisanga. Eza malédiction, eza poza manipuler, milimo wana ezo manipuler yo. Ozo koka ko simba finance na yote. Eza po bimi na bénédiction, ya Deutéronome 28:1, au koti na 28:15, au koti na malédiction. Siko fo luka malédiction eza di akwa na orgueil, na désobéissance, na lien en famille, na nini, na négligence. Négligence, on est manipulé par quoi? Il faut sosola. Pour obima na malédiction, yaba nyongo, yako defa. Bible je sabi so muto azo defa. Azali esclave ya muto azo defisa. Eza malédiction. Mais bien aimé dans le Seigneur ngaye, même temps nazaki na ngana mokili nde nazolo bawana. Nazaki ko defa bambonga batute. Ko defa na telemi na ko defa zo telemi okei oyo lobi na ye ko defa. Penzambe na mawana ye azaki ko pesa ngai nazanga eloka kolia te nazanga pe eloka kolata te. Mais nazaki ko gérer yango mabe pourquoi parce qu'il y avait une manipulation. Oza ko memanga na ba bolembu, oza ko memanga na ba dépenses inutiles. Sosola ndeko po soki to sali yango te makambo ba nyongo ko faire condamner yo.
bateau baza na biloko na baza na prison donc bakomona nzambe te. C'est clair. Soki oza na banyongo na bako réclamer yo kende kofuta banyongo na yo. Prison wana ezali. Tout le monde yango mwasi wana baye kozwa bana ne mibale na ba créancier. C'est la sorcellerie. Bakoma ba esclave likolo nyongo papa na bango. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. O ezali accomplissement ya Joël 3. Mais na kokota na partie o etikali pona yebisa bino makambo nzamba yebisi ngai. Apesi ngai lisusu code moko pona ko longa bitumba o ezali ko ya. Mais bien-aimés dans le Seigneur. So nzamba zo baboza po mabezo ya. Na lobi bia mabezo ya. Na lobaki yango na video eleki Europe ekokweya. Nzambe alakisi nga ndenge nini, nzambe alakisi nga wapi, nzambe alobi na nga nini tosala na ngonga wana bato bakokutana na makambo wana. C'est pourquoi faut to bima to bongisa nyonso po soki te na lobi lisusu ndenge nzambe alobi ekomema biso tokokota na kati ya baliwa oyo tokanaki te likolo ya négligence, likolo ya matoi makasi, likolo ya oye au lieu tala message ozo luka ba point moko o eza utile te et pourtant message na pesi eza utile, eza clair. Ndenge nanga koloba c'est pas important, eza important te. Nzamba yebi ke na loba bo aponinga poani ba remarque moko ezanga mutuna makolo bandeko to banga nzambe puisque bozo offenser ngate memoli mo nzambe. Boyoka makambo nzamba zoloba joie o est important. Na pesi biso ba verset belé a Joël 3:15, Deutéronome 28, malédiction à bénédiction. Proverbe ebisa biso boye. Même livre à Josué na verset 1:8 ebisa biso poto longa po makambo na biso simba ba finance na biso ezala bien stable. Il faut to kangama na liloba nzambe. Nzambe azobisa Josué na Josué 1 na verset 8. Azobisa que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. Ezali liloba ya nzambe mutu pesaka nyonso mutu eza mwinda ndeza bomoi nde nzamba ko batela yo po yo kangami na ye nde tangu ya ko ya pona ko juger mokili yo okozala épargné. Jour na bakolati sawe koti couronne d'or alobi okolata ba couronne d'or po toto sakiye. Jour wana nde yo kozala na sengo po obimaki na makambo nyonso ndeko soki ozana tembe continuer banyongo négliger message oyo jour ya jugement ko kanisa vidéo oyo o kanisa maloba o papa lobi soko négliger yango mais ngai mwana ya tata mokeli na nyonso ndeko na bino na yeli biso message bandeko na nga mes frères et sœurs ba congolais ba africains mais na message oyo ezali po mona nzambe nyonso ayoka ngo na komeka kopesa ngo na français parce que c'est très important. Eza pona bana nzambe nyonso to pour les princes congolais et les princesses congolaises mais pour l'Afrique entière na bana nzambe bazana mokili mobimba bazwa grâce to bima na makambo to bongisango puisque ezali etie bana ya nzambe belé na prison bazalaki na bango bana nzambe babaki na boloko likolo ya négligence ya makambo oyo. Na pesi biso assez de verset 2 Rois 8 1 2 Daniel 4 18 37 code ya chiffre 7 et bandi na Genèse 2 na verset 2 na tangi na kombo na Yesu. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre et se reposa. Le jour du relâche. Nzamba lobi ata esclave na salate. Jour 7e jour relâché. Ata mutazaki na nyongo na yo. Soko koti mabondeli à 7 jours otiki nyonso tosi nzambe tosi liloba na yo beti prière à 7 jours. Nzamba loba bato na bo relâché ndenga salaki nanga. Bako relâché complètement. Tu seras relâché. Makambo nazo bana vivre yango. Eze sengo mingi. Eza na bato mususu wisi ale karatina compte na yake zo mbongo. Mais bien aimé dans le Seigneur ngai. Tangu nzamba restaurer ngai. Na ba finance na ngata ene na ngata na tiki 1000, ata na tiki 1 muto simba oti. Donc voilà mes bien aimés dans le Seigneur. Message na la biso lelo.
code mystère ya chiffre 7 nzamba salelo onyoso na tina mystère ya chiffre 7 ezali na puissance ya libération ya délivrance le 7e jour finito esili moto akosa biso te sala yango soko oza mwana nzambe jeûner 7 jours soki esimbi te continue moi j'ai fait des mois et des mois pe vi nange ezalaka bajeune na prière so bozobengami bien aimé dans le Seigneur bozozwa ngai te naza na ngai na esika mosusu te nakendaka nasalaka ezali baprière ou bien mosala ou bien là mosusu babengaki ngai déjà mingi 15 coups de fil par jour 20 coups de fil par jour eza facilité bolemba te bolembanga te mes bien aimés dans le Seigneur nalingi bino mingi nakom tokozala à la fin tokozala ensemble boyebi makambo nzambe azosala na opesa bino prophétie lisusu sur le Congo boyebi makambo nzambe azosala yo yebi soko oza nani na Congo lobi okosala nini na Congo nga nayebi nzambe ayebisaki nga ça c'est ma part mais bino pe boza na part na bino na Congo tokozala ensemble tokopartage bamystère oyo nzambe apesi biso soki asali yango lelo te apesi biso temps nakomemela bino bamessage nakomeka mpe korépondre bino na baquestion na bino yebisanga telefone eza moko soko mutu moko déjà sabengo esili akangi journée mobimba ta mosusu nayaki demi journée ta mosusu nautaki musabo mitia na place nanga me bien aimé nalingi bino mingi na besoin nga kutu nalingaka kopartage bato bayebi nga bayebi naza fou ya Yesu folle pardon ya Yesu naza folle de lui naza folle ya parole donc naza nalingaka liloba lokola likambo nalinga bapartage ya bongo mais tango moto esala biso défaut mais nzambe asalaka likambo nyonso na ntango nango nayebika kopesa biso temps ya ebele mpo topartage makambo nyonso oyo ye apesi biso tika tata azwa lokumu soki Yesu Kristo na biso azongi te nakoya na message oyo nzambe apesi ngai nakopesa mpe prophétie oyo nzambe apesi nga mpona Congo exactement ndenge nini ekosalama puisque nzambe abakisaka ndenge oyo ezokende basacrifice biso bana nzambe tolingaka nde basacrifice te tolingaka sacrifice te tolingi facilité yo ozolia kwanga bazosalela yo message na moto mosusu bazosambelela yo na moto mosusu yo ozomela na yo même masanga bavin babière moto mosusu asambelelaka yo makambo nyonso makambo spirituel esalamaka na sacrifice